chez Matika Songo TV, chaîne ya Nguya. Matika Songo TV. Matika Songo. Kasongo Matika Songo. Bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Matika Songo TV, chaîne ya Nguya. Matika Songo TV. Exceptionnel, la langue qu'on appelle Matika Songo, Matkas, de longue date. Comment tu sais? Aïe. Bakoyanga noa eta batake to ba jaloux. Matika Songo. On a batake to belé. Il y a des gens au balinga qui te ozonga. Priya na bango Matika Songo kufa. Batake to ba jaloux. Babi actualité à solo, makambo solo, ezongi en direct de Matika Songo. Is good bakoyanga noa e ba jaloux Matika Songo. Zongi seleng na internet. Événement. Double S Prod présente le maestro Fabregas, le Métis Noir. Livrera pour la première fois en Europe un grand concert le samedi 13 novembre 2021 à la salle prestigieuse du Double Mixte à Lyon, Villeurbanne. Accompagné de son groupe Villanova, ils promettent un spectacle inoubliable. Ça c'est la danse du moment mondain. Marie-Paul Fatiga Kwiti parce que soit là il na Kwiti ta lo ba mazolo banate et puis soit nga sala émission atika biloko azomela montre que santé que donc azomela vraiment biloko mabe donc ponanga en tout cas atika bimela aza artiste munene batu baozela kimbombi batu baozela disque na ye batu baozela na bilobela wana te na yo que vertige a jipi ba PC premier jipi banda botamana ki mukolo susu wera koza na volontaire même sous na même sous exemple même sous boa lotin oso akimi Muzomon. Sikoyo batumso ya kaneni bo mema déjà poto sikoyo. E wana ngamna to na mema kai. To kenda na itan wera singa mema na lo bake. Bo comme sikoyo poto mutumso afandi na kisasa ya moni bina enga mkono zo sufida poto anzambe na ngelo nezo msanga. So ndebe bo alote ba komo regretter. Ke mkono zo vida poto nena okima. Sikoyo biloko bongo siko faya au ciné de charge. Tu comprends? Ngaye bo alote na kokima te. Biso na minute to zawana Marie-Paul a yebi bien que mutasala yazala akoma artiste lelo ninga koma se wera solo la forêt wera mutamimie poto wera mutasali makambo nenge yo mona ke Marie-Paul ki akota wenge po ari misia kofi. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue déjà dans votre chaîne Bomoko Media TV, la chaîne qui vous donne l'opportunité de suivre vos artistes, musiciens, peintres, stylistes. Dans cette émission s'intitule Star à l'horizon, une émission de chronique musicale présentée par moi-même Matika Songo, l'homme du média. Dans cette émission aujourd'hui, on va recevoir Sankara Dekunta. On va parler de tout sauf rien. Tobi Kebarime Riza, Tobi Kebamaramboza et Belé. On va en parler avec lui. Toro Solola. Tobi Bape que Zénith, 5e Zénith déjà, ça se prépare. Et pas Hugues de la Forêt. Pourquoi pas Bassal Moussoussou? Pourquoi pas Bercy? Pourquoi pas Olympia? Pourquoi pas Gozong et Namo Bassal Moussoussou? Neti Stade de France Wana ou Lelo, je sais pas. Mutuni abetango à part congolais moko ngana yebi o abetango eza Hugues de la Forêt Weranson Stade de France to tirara vraiment attention te na consort wana to na salle wana bokende botala bokomona. Dans cette émission on reçoit Wewa, je dis big dédicace comme ça à mon cordon Gaëtan Vandal, je te salue. Je salue aussi Arnaud, mon ami personnel Arnaud, et puis Francis Balingui. Je vous salue là où vous êtes, sans oublier la mère des opprimés, Laetitia Kouya, maman sociale. Laetitia Kouya, il y a mon kobo et quoi, il y a tonton.
il y a papa. Merci Nayo. Merci aussi derrière ces 2 caméras. Celui-là on appelle Enoch Mbala. Lui, il s'appelle Enoch Mbala. Je te salue derrière tous ces 2 caméras. Merci à toi. Merci à Picho Pacha Sotalikonko en Norvège. Merci aussi à papa John Makaya. Motema maman Fifi Mfuka. Na pesibi nunio so mbote. Aimé Bido Autoroute. Didier Okamo de Birmingham. Bijou Afou Amateso. Binunio Sobolinga Matika Songo. Quel que soit partout où vous êtes dans cette émission Bomoko Media TV, sans oublier Natacha officielle. Suivez-moi aussi chez Natacha officielle Gola. Je te salue. Je dirais déjà un bonjour. On a invité Nanga Sankar de Kunta Boniwewa. Ouais, bonjour Matika Songo. En tout cas, Boebika Mikolo yo toi na mon premier amour. Donc 2 fois donc on est là moko na bimiseli bango dans mes amis donc ba tout bamoni qualité clip bamoni vraiment ndé na saliango na Paris et puis bayoki vraiment que yembeli na yembi parce que Léona Minito Matika Songo na projet lokola ya Maxi Stingel moko oyezala au moins na 9 à 10 chansons mais na tirega moko na kati wana eloko na la chair est faible na eli bako mon premier amour donc par là son entamé mbala mo pona expliquer batuke mon premier amour eza nzeki na lingaki tokota loko kotinga déjà wana tokeka na mon premier amour titre déjà mon premier amour et zoloba déjà ebelé mais pourquoi ka kocha mon premier amour Nathalie clip namoni mutu na mutazo betali solo na par rapport à mon premier amour mais la deuxième version. Oui, donc déjà tout d'abord Matika Songo, mon premier amour nde tozabo mutu nyonso Hollande biso azana premier amour nae. Donc bolingo no ali boso azali. Donc quel que soit au bala, quel que soit bozalaka, quel que soit bozalakate, mais héros yo kanisi Georges, Francine. Non iba son école. Ero to yebani si batuna msu na mbula jour ngo ba para bazalate do ezana mutu na mutazana na mazo raisonner na maramna ya amour ya bomwana tout ça mais par là na kata mon premier amour na ye vraiment mingi ko conscientiser ba jeune surtout ba jeune adolescente oyo ba okola lelo na ye ko expliquer ba on na kati wana na yembi ba fait à société. Donc Matika Songo fo yeba ke lelo ezana ba jeune fille belé ba obima ba victime au mona msu professeur azo yebisa mwana ke avant mso zo fona bimana yo au mona mutu mo banga engagé quelque part mwana 6e mso na ba ifasi ko be mwana otanga tout ça alinga sala rapé mso mwa musala tout ça mais pas trois zolo ba ke avant zo mutu na musala eza conditionné fa bimana mutu eza biloko moko fo to dénoncer babiloko mabe ezo sala manamboka na biso sans compter kobimana mutu wana on ne sait pas état d'âme na yo to groupe sanguin na yo to makilano ezaneni no kobimana mona batupe otikele VH donc convenience ebele donc na fait société et puis na kati wana na lobi keno mon premier amour ezana ba papa muswa bandoki babimana bana bango to dénoncer to gangele ba na kati kindoki après on a place wana et sali ba fille belé bazaki na clip wana ba gangi parce que la fille avait honte ya roloba na olinga na loba mena oyo kasoni yangeza plus pur que yabino. Comment c'est possible que ça la bon? Ouais ezaka kindoki parce que pas kindoki papa gobima jamais na mwana et puis na kati wana soso nazo ça mon premier amour c'est le mari de ma sœur. Oyebi mibali musu bazaka aza na mwasi na yeme so monika leki ya vacances leki ya mwasi kaka donc ya komo na be tension musuma ke bena kudi en tout kudi ya maki somba iPhone a flatter bana ba yo biloko wana na yembi na kati et puis mususu za bena que mon premier amour c'était mon voisin et ça ba voisin musu koti na lupango ba to meneto ndiro bi ma impressa New York aussi li sabana mama lupango bana papa lupango biloko nyonso wana sa bien te ya omoni na beke en tout cas mon premier amour et vraiment ba fait à société na lobiango nyonso wana za poto conscientiser ba jeune to yebisa ba jeune fi ba ko la lelo ke ton premier amour fait à la mutako ya ko honorer ba parents na yo. Ton premier amour fait à la mutako ya ko bala yo officiellement na famille na bino yene wana fait à la premier amour. Par là tozongi na Bible to la sabatuke non. Na Bible zo sabiso faut moi ça bala moseka, faut moi ça bala vierge. C'est pas ça impossibilité de to mona ba arabe, de to mona ba westa, ba na bango ba bala vierge, de to mona appelé lo ba na ba tribu na biso mso za na mboka ba luba. Au mona pena la plupart ba na bango ba bala ba vierge. Pourquoi? Bah voilà. Pourquoi? Parce que na minito e sengaka
ba congolais biso nyonso ba ekolo nyonso tellement eza mboka na biso fort yebisa jeune fille que attention na ba cadeau mobo oyo mutu ko profiter na yo pour rien ozana nous jeune avenir eza mulai lobi okutana mutu moka bien donc tanga classe kolanda na makambo mibali te zala les ti mukolo mutu akoya na ndako na biso abimia bino nangana ye ko bala msusu jeune fille oyo nangana ye ko bala msusu kuya mwasa matematika songo nengo bala ye donc eza biloko oyo to ko conscientiser ba jeune donc eza quelque part to ba thème de ba to yembaka ba thème bitemelela biyembelela te biso ye pena ko yemba ki ba to ba comprendre pena que non Sankara de Kunta ko conscientiser ba jeune fille que il faut rester vierge jusqu'à ce que ba oya ko bala yo. Sikoyo nanzembo no wana mon père amour, c'est comme si tu nous as condamné des garçons. Au condamné biso malgré que biso ba to bandaka mais fallait ça bon peu pourquoi banda boyate. Tant biso to ya chamato wana tant voisin zo chalito to papa to professeur au moins t'es pas tika qui accès Nasuka so moni que non mon premier amour c'était mon patron. Il m'a donné beaucoup de conditions pour m'engager. Nasuka na bisi moi si on a bon yo boya raté ndomba. Po ne debi se yuzo bete la biso li solo na yo que non patron le bien va engager akanga kiyote a força kiyoti. Donc pour ba engager na société mongo boy patron a proposé makamo so monaike eza nango bien te okope sanzoto note pour ba engager msusu na société mo quelconque msusu na bomoko TV non eza ba biloko yo il faut tozo dénoncer on mena suka pena to si moi cité yo moko mto lingaki nengwana donc ndumba kata de eza ba biloko yo na comédie na koyemba na kati meto pesa pe en même temps conseil au moins to dénoncer pe ba biloko nyonso sala maraba mabe bana basi o amiketa ba yo kango ba même mon premier amour dans mon premier amour ba sakana na mon premier amour te parce que ça histoire eza la graver vino mobimba donc il faut aller lo mo mutu moko oyo lingi et puis mutu ayeko honorer yo na famille na bino yango moni na bimisi yango et puis ce qui est bien na kati na yembi du début à la fin en français ozomona donc moni lelo artiste belo ko mona pena nzembo français za pena problème pona ya okokangoti bazali mais ezo senga ke lelo biso ba Sankara de Kunta na ye parce que Nathalie kala française ya kam so felo ba même so pas ba kengwa dodo mais lelo ko ma mère moi te kango ba mais moi ne falo ba français mo jeune fille mo mama gratana do jeune fille mo boye atana l'arte ma sala tout moi na tanga na lupio moi na tanga na école moi na lo ba français donc quelque part lelo monde évolue ndenge ba mso ba tanga bena na botangi lingala 1+1 lelo lingala ya soutenir c'est li moi mais za langue na biso ki lingala za kitoko mais quelque part ba na taba ko na français et longola ba peu moi ba complexe et comme apeke na côté mususu soit à voyager azana balakinte deux amutumo pena azoloba déjà yango na yembi na français du début à la fin ba to pe ba comprendre ba Sankara de Kunta sikoyo ce qui est be matika songo pardon na katiote ezake ngai moko compositeur donc ngai moko na déjà parolier ngamo na compositeur na biloko na nyonso de tikali na 8 chansons on a rosenga msombarate na sombana nte nga na sara banzembo nga mosiko etika na nzembo na projet na nango PDG le DG Serge Etchikoum na ebisa ki en tout cas faut asali sangelo kwango ebima ba Serge Ngunza donc batu nyonso ezala bien que au monde apena ba Arsène Kingo renforce sécurité ba kota likambu na ndenge moko na ba ye moko maître Cicero Bakumba psaume 35 ba ebisa nga Sankara zala calme surtout Serge Etchikoum Matika Songo, yo déjà dans invité Serge Etchikoum en tout cas to pesombo te place aux ali na PCP Madilu petit nangai c'est les Michuri Doudou na ebi goza na ma téléphone bunga lobi metozo lokelo solution to pesa yo mo lo mo be kulo mo bimba ya Matika Songo mais Sankara o interpeller na liloba moko to lobawa oyembi na français à l'époque baneza ki botangi lingala twandozwa mais au moins que na kiwewa nao na ki Sankara na musique comédie au beta o bebi ko rozong sa biso pe époque moi mo ki epé au kotipe studio betimo le loko mon peu époque café de do ce que moni nzete eza i musique aneza soute biso tout vivant na époque on a to barandeni A B C D yekola kotanga ko zong sa biso na bloka ba café de do featuring mon pe boy. Oui, na nzembo moi bana na kati waneza j'aime les bonbons. Moi na zolo ba ke alinga balinga bonbons mingi
mais parazo ebisa ke pozwa bombo wana o linga mingi faut tanga classe pozwa bombo wana o linga mingi faut réussir à l'école donc eza na kati donc nyonso eza na kati ya stingelo na osala ya la chair est faible moni le lombo kana biso ba artiste basé belé matika songo mais tous na ba artiste ba voyou to na ba artiste au bazwa musique ndengwana to na ba artiste o bazwa musique normale to na ba artiste o bazala fierté musique to na ba artiste oyo ba oteka pe mboka libanda donc biso toza parmi ba artiste oyo na yaka na epsa ba na grand prêtre Bololé oyo bana poto bazwa conscience lelo ba komo tonga ba ye ba flatte tonga mi pourquoi parce que na dénonça qui na bio sa prêtre na poto mais na gisasa awa mama liputa rotoboka mbula so ebeti toilette voyager de biloko wana nyonso to non donc na osenga msusu so zongseli biso clip a grand prêtre Bololé nenga otsocha déjà mon premier amour au tcheli biso pe grand prêtre Bololé batu batala kentala ni na epsa ki bana poto donc ngana zo yemba quelque part ba réalité o ezake mutayoki na suka seki et attirer pe leçon c'est ça makambo fezala donc lelo en tout cas ponanga ba style a genre musique ezali mais ezaka ke leo na Congo producteur za soute matika son boye la biso msu ministre qui tire art abenga bino da ba voyou aya ni théâtre moko boye aya ni musique donc soit moni bino ka non moi ça c'est des voyous ça attends le route tu abenga biso da ba voyou na musika siko ya on to senga na gouvernement yé il y a son excellence Sama Lokonde donc ezo senga nini ezo senga ba la biso ba jeune chef de l'état Fachi Beton o lelo to sepeli vraiment na makambo asali parce que nga fierté au chef de l'état sala tangwa yambaki ba shege na mona pena que non donc à valoriser à si peuple union soit utile pour parce que ba te belé ba rejeta ba shege ba rejeta ba te belé voilà mais chef de l'état sali ayamana ba shege donc elo que salanga plaisir c'est important makas parce que faut yeba couche nyonso société malaise eza wapi problème eza wapi soko zuka ba mfumu buko zuka ba toi tu sais secundo tu savais mais bon soko bato pena nganda noir bazo na tunani chef de l'état on se revoit dans les normalement ah bana babule bele yango monaka bato ebele omonaka msu ba basami konziminene mais kena banda kuna bango okuta msu acha bato mo bo apela bango ba gene bato mo apela bango ba noir bato mo apela bango ba pele pona nini na sako lango ana yazo zwa bango ba inspiration donc ça OK bima prêtre libanda voilà zo bima sko prêtre libanda zo ba makamu libanda donc yango zo mona ke lelo esenga ke chef de l'état tanga yamba ba shege ba pesipe makanisi na bango nde mo penga sanka de kuta lelo na nenga gouvernement to senga ba jeune belé ba kota batinde la biso ministre moko ya culture et art ozo sentir pena que non ministre culture Olandi penam sous Serge Tchikoum ministre de culture ofandi penam sous Honoré Mvula ofandi botelem sous ate ministre de culture honorable Pacho Panda sous tozu pena ba jeune la musique peut vendre au Kofi Olomide au wera bango pe ba ko je pe ba rolona mais si monsieur Guta comme président Haïti bon siko ministre de culture ça mabete tout monde pe ba yusundu donc cela veut dire que ba ko fanda pe ba talem sous ate to cham sous Kofi ministre de culture to cham sous JB to cham sous wera sous to cham sous Fali ministre de culture to cham sous Ferré to cham sous Riche Watanabe boss live to cham sous Fabregas maestro to cham sous Inosbi to cham sous Robinho Mundibo boko cha artiste wana bo fandi pam sute poste opena to changa sanka de kuntu bongo bende se ba chebino bongo musicien ko yao ba fanatique ba futaki de atike yoye oye retard ndenge mesana ha nga ministre kitsi ba mise bo mona pena donc makambo zongi et puis sikoyo to zong sa sko ba bloka ba compétition ba interscolaire ndezaki pena sous 5 aciens na soki école nini yango epede ngoma basangisi babeti miziki banini na bainternat biloko wana fo elenge zonga donc donc ozo sentir pena que non loisir parce que loisir pena on dirait et koya nde omonaka lelo nde tolobaka omona msusu babi bon ba sportif bakende msusu jeux olympique mo boy au moins pena ministre pena 4 ministre pena c'est 30 sportifs azui 4 pénins sportifs mais
36 nyonso wana soki donc ngulu akoti ya omoni babuka bafamille bela baministre liboko bao babika la soni wana koti peneta ya kobunda ajume akoti nzoka ne jidoka te bameme na koti ngulu mouvement mutepole buko na sportif te da biloko wana nyonso fo esila ifo da penaka na mboko oyo batutu si na mboko fo pena batutu bazwa place na bango ya omoni en tout cas chef de l'état mokonza mboka ezosenga vraiment ke babiloko ndenge wana esalama et puis tosenga susu neti nga so nakuta na chef de l'état tozosenga mingi côté humanitaire omoni lelo fo ba association bazwa bambongo ba fondation bazwa bambongo ba ONG bazwa bambongo po bango ba contribuer na social mboka po chef de l'état lingi mingi social so ndenge ba makambiso ba sanka tozo sala lelo o soke na page nanga sanka d'écoute officielle au mona benanga sanka d'écoute bando sala ba biloko ba action humanitaire ezebele ba appel de fonds ya ba diaspora Congo Kinshasa Congo Brazzaville bazo sunga biso lelo tona ba kai belé to aider donc soki sikoyo l'état et biso maboko to sala su ya ko leke belé po tona ba kai belé o la mukabona tongo tala batu bazoya mais tangu l'été na komi a liboso na kuti jabatu ebele na tongo c'est comme si batu bakomi koya ko se plaindre pas na ebele ba souci na bango ba pasi na bango donc ba edwana na to mona moko côté awa misusu kuto donc okomi na ko batama po marambo komi ebele donc sonaye na lobanet exemple kaya ndeko na biso mo Maurice ça bogar garçon doit sentir qu'il a âge moi 10 ans garçon a sali accident na train le beau qu'on a le katanier mais les lois en a 22 ans za père de famille za na moi na inane moi sine za nzemi mso azobota kala mingi te azotelema na boulevard po mandie tukolo ba ko mandie te mazo senga lisungi par rapport que a laisse sa famille na ye mais combien de millionnaires baleka na ba boulevard combien de batu baleka lekaye mais Saint-Esprit tango yeko sale pa na ngai ngako babenga nga na page na nga frère Samuel Saint-Esprit tango sale pa na nga matika songo to zwande ko wana to memie na hôpital ba handicapé na sale appel de fonds de komoko cloclo original aza na Paris atindeli biso mbongo ya prothèse wana to tie prothèse parce que azaki liboko ya droite na loko la droite nyonso ekatane kenda na quand même ya dans nazo benga Maurice ya s'il te plaît yaka na lata prothèse na il est là comprenez en tout cas c'est très choquant donc voilà onde bozomona ndebozomona oyo azande ko na biso baluka boy pardon ozomona loboko na ezate yango batutaki na train ozomona lokolo ozomona eza lokolo artificiel eza prothèse donc eza lokolo oyo lokolo nyonso ezala kité donc balati yango kolatsa tokamata ki toke to sali démarche to ko sala na hôpital mais imaginez siko bato mbongo baza combien na Congo oyo bakokaki pe kosunga biso ozomona mais bato wana nyonso basungaki biso te ndeko ya na kiti moko mwa ndenga olonga na prothèse bomona ndenge lokolo ezali ndenge ezalaki parce que elle doit Maurice fanda longa na prothèse cameraman bendango bien voilà ozomona de oni azaboye lokolo oyo ezate loboko oyo pe ezate est-ce que vous comprenez le colonel loboko ezate elle droite nyonso très monte et tout acquis sikoyo bato motema mawa tango to bandi ko sala appel de fonds ba diaspora kande basungaka voilà mais na mboko to wana ba patron baza combien ba konza mboka pe bazolanda biso bato aboso to beto sasa bango baza tale belé na mboko mais ba handicapé ba kipa bango te na mboko oyo toza na bato bazo vivre mabe na mboko ba kipa bango pete na mboko donc yango mosko biso skoyo Sankara de Kunta lelo frère Samuel dans le Seigneur na page nanga Sankara de Kunta officiel tozo sala vraiment makambo ezalaki bande ko bazwa sourire ninga zabwe ndeko lata no loko nao lata prothèse na yo donc on ezalaki kaka comprendre siko ninga zabwe na Maurice ke na osiko problème yati omoni OK voilà omoni siko azotambola ndeko azuko tambola OK voilà longola kitu voilà donc matika songo biso soki l'état exemple lelo to tcheloko la mama na biso ma Denise Nyakero o azape na fondation na ye alobi amsuno en tout cas frère Samuel Sankara de Kunta yaka
pesa biso makanisi na yo. O comprendre hein? To sunga yo msuna boy. So le chef de l'état hein papa na biso Félix Chilombo Tshisekedi oyo ba benga Fachi Beton lobi Sankara de Kunta yaka parce que na ba ka oyo zo belé toko ba accès belé so mbongo eza toko sala suma kambwa minene. Voilà. Donc lelo na minute oyo ezala su kitoko. Soki lelo mwana ya président na biso, ozo comprendre mwana ya président Tshisekedi ya mwasi yo paza na fondation na motema ya David Manga ya PR. Ba lobi pe ba fandi ba bien en tout cas nde toza bo Sankara yaka to sunga yo ezala bien. Ndenge moko pende toza boye toza na ba fondation combien o ezana kisasa o lelo zo mona mama Colette Nzinga za na Suisse ye pa ya oide biso toza na ba association Aigle du Congo mama mami be ya bayaka osunga biso bana poto ebele bayaka ba ser na biso ba joli mayala ba to ebelo bazaka na page nanga o mususu donc na kotanga pe kombote baloba non saka tika kotanga kombote mais lo nazo senga na mboko yo pona na projet ya munene on a ngana sala resto du Caire. Donc ngana sala resto du Caire est impossible te na lingi na sa ba restaurant des na poto ke batu bazo ya kolia gratuit. Donc ofele nde mona de 8h à 14h restauré Katani. Maintenant ngana sala ngona commune tous les 24 communes. Mutabe bena ga atana na mbongo te na we la ta 9h30 so 10h na renolia na resto du Caire. Pour et ça langa déjà. Mais comportement il y a ba africain toi ba congolais monte que ça un peu de bon tenir poto mondele ebi que akoya olia tona baza moi nombre boy moi 10 moi 20 mais congolais soit timé déjà que côté qu'on appelle ça ofele ka ba ko ça a rebete le détour wana zelo ko ekoyate parce que zelo ko humanitaire donc cela veut dire que to bando senga pe ba aide même sur la journée moko ndeko moso a tuti sami a elibino sagaloso na journée monde comme msusu ba sponsor ne ba sponsoriser bilo msusu ya ko sponsoriser te okomona msusu ba restaurant ngwana ba sponsoriser na msusu na moi mai msusu société ya Eden ya nani ya Abed Achour ya Abed Achour boss Abed Achour abino en tout cas na minute oyo mai oyo ngana pesi mai na ba restaurant na bino boss na biso Eric Mandala le docteur des ignorants binga na pesi msusu cadeau ba ji ba to ba ya komela ba ji msusu le DG Serge Etchikoum alobinga na boye na pesi bino kaka msusu ba fufu mutu mso ya bina pesi bino kaka ba tozana ba dépôt combien wa tozana makambe donc rien n'est possible ça bino ba idée ça bien mais tu penses que Sankara de Kunta lelo oyo batu baza o ba kwa appuyer to avant batu ba appuyer yo nde lo ba ke musapi mde to lo ba musapi mo skola relongité mais musapi na moko e bandara na liboko peut comme na 2 3 yo moko consciemment tu as déjà un petit fond au bikete na tchejamo fond na ngai avant na beli la batu ngamoko na peut-être na $10,000 na lancer appel bandeko ba rosunga ngai na onga na zango obiso bandioka ba millions masole betama na Congo okana on a traba juste 45 millions soki na nini bazui nini na nini bazui nini do ba millions na soki bangi sa binote resto di ke pe bangi sa binote deuxième loko ke eza nango ka volonté ba konzamboka omoni donc soki batali ba bengi Sankara yaka projet na yo zo senga yo combien hein ezate ke msusu biso tozo sala ngo msusu pona to luka to gagner quelque chose te to sala ngo pona bolingwa mboka tozo sala ngo pona social ndenge tozo sunga bandeko na na fondation te na ONG te na pe na association te ekoya sur le plan juridique na sala fondation nanga mais pour l'instant ezana noté siko eza impossible te soit qu'on aime sous exemple ba konzamboka ou bien ba patron oyo ba yoki pe ma batali pe projet Sankara yaka ezo sengo combien pour réaliser projet na yo ezala bien makasi bandeko na biso o mso azui pe loka oliate ayena libota na ba fandi pour restaurant fait dans ba norme ya te restaurant monetement lewa vite fêté ya bena climatisé télé ba otala bena canal 7 et dans la condition et la télé pour ba tobi ba tumsusu baza les enfants de la rue peut-être gondo mobolo et toboka wa boya ba tona un peu nyonso na pozo sala pona bango tant ozo déjà climatiseur ozo pesa ngona ba norme même pona bango mais habillement ba tumsusu habillement mutu mususu yozo luke na habillement na bloc oliate sko bo pimele bloc olia poza ni lambate ekopa yo so mona fufu ezo zela ka fo veste so mona pena loso ezo zela pena mutala ta bubu faut te donc cela veut dire que l'habit ne fait pas les moines donc ça makambo wana te abilambate
eza eloko ndeke mutu aza na nzala akoti place mo ya propre allié ameli mwa mai na ameli mwa jus eloko totiaka kuna te alcool alcool totia te do tokotia mwa vin oyo eza apéritif msu mutu aki na mwa nzala te akolia mais ce que zwango tiango na tous les 24 communes oyo eza pena mutu ayebi ke 8 heures déjà na ye msu na ozwa mwa petit déjeuner ya gratuit afuti eloko te na midi ayebi ke tolia ou bien 11 heures tolia 14 heures soki oye 15 heures les retardateurs ont toujours tort parce que eza nango ni tego impossible te nyonso ane esalama nango mais ezaka ke ezaka bonne foi et puis biloko wana nyonso ezocontribue na nini na social mpo mutu mosu akomona mosu te ngana otante na nga eloko wana mpo bato mosu baza pena babeta ba 4 jours 3 jours na mboko aliaka te sa jeune prière mazwi te volontaire olie eza petit mpe eza mazwi te siko biloko wana nyonso eza nango magie te nzoka baprojet to wana nango ezaka souteni na bakonza mboka ezaka souteni na ba mercenaires ezaka souteni na donc mécène pardon mécène minene o ezake bafandi bayaka basoutenaka bato toana ba patron na mboko oyo toana gouvernement na mboko oyo toana président na mboko oyo tozana bato bazokamba ba institution na mboko oyo tozana ba société minene na mboko oyo zwa siko eloka ndenge wana na sali yango tozwa msu ba société oyo monaka ba brasserie wana obi que c'est loco faut mboko obligé bango ba bien en tout cas bino nyonso faut allez-y là-bas soutenir les projets allez-y là-bas donner lui nanani bato amai bo pesaka bato anini et puis sikoyo ezalelo moka na projet mais bando za la sikoyo e bando leka en direct on comprend et bando za pena en direct ezamna na chaîne nango nde bomona ba télé réalité prochaine Hollanda quelque part Hollanda ka makambo ya sala ba cantine populaire wana ko so ba shege ko pesa ba misala ko sala botio koma na betapo wana te ngai déjà na minute oyo kongweza munene mutu nyonso asala bolamu foto koma so ebele na bolamu omoni parce que tangu to komi ata so to aki 100 000 to komi 1 million biso nyonso to sa bolamu eza pona lokumu nzambe donc quelque part so wera sala rango déjà eza pona azana volonté et puis azana bonne foi sunga bande kone ba congolais ndenge moko pe to monaka ba association ba fondation belé zali msusu ya mampata ezali tozape na ba association msusu na ba fondation msusu neti ya ba fali pupa okopa na zape na fondation na ezali de tozana ba fondation oyo même ya ba Gilwando hein oyo lelo zo mona ke non en tout cas Gilwando azo sala makambo ebele na mboko oyo donc il faut batu biloko ane comme ebele ba association ezala et que ça la bien merci Sankara de Kuntawewa menal ngaki to le kabo etela masolo ne soto beti topé maman mke botala clip o ya grand prêtre ya Bololé et puis bon, se ressource encore le temps passé. On souffle et puis on se retrouve juste après. Encore retour sur ce plateau, c'était la grand prêtre à Bololé, au lelo initiative Ekola, idée comme mon néné, Sankara de Kuntawewa, tout le monde a battu ba immeuble, tout le monde na yemoko, donc ebandino na yemoko, il était en Europe. Atali m'a préféré, aya ko s'investir à Namboka nae. A kolisa lisusu a kende lisusu musika ya momoni pelelo idéologie et landama Sankara de kuta to sisi makambo wana siko tozonga na makambo ya musique boza na 5e fois ya Zénith idée awe rezandeni alingi Zénith wana asombango koma la samba akomo répéter kuna to basal mosusu nde bokoki opesa mbongo te nde boponika Zénith lokwa bobeta ngo trop bon Zénith bona biso to mona ngolo wa chambre exaucée to mona ngolo wa chambre gladi donc Zénith bena so ayoki ka wera zo ya yemo Zénith abande lela ngai to kobuka na wa ngai babande luka dia ba mi ba fisi do salama donc wera son roi de la forêt na ndinga poto to kenda poto to sali 2 mois et demi parce que il fallait to signer contrat Zénith de Paris au to betango le 12 juin oyo 2021 sauf que ndenge ka ba makambo ba pandémie oyo ba corona to bi si là déjà ba moment wana donc nzamba osunga to beta vraiment Zénith de Paris ouais rason roi de la forêt to za na ba préparation makasi omoni lelo na Congo so to sur le plan spectacle ba tutu ba ebi ke ouais rande ko le spectacle bogoye manona na studio bogoye na bino normal
mais ce commis na public il boyam so sepel ça no a public te tout monde ba concert belo que concert mo na bato balali na mona concert mag ba chili bango volume mais wera soko futi billet na yo do ozo sepela nzoto esepeli au Tokyo zaki na malaria kimi de ozo sentir que bien donc yango do mona Zénith de Paris bana poto ba fanda ki babi non ezo senga wera ya yango ni wera swazo ya to beta Zénith de Paris en tout cas producteur tara jour moko to beta jour moko mais producteur comme na problème moko parce que moni wera beta ba deux fois Zénith to beta sikoyo nde ba billet siko na mito esile tkelka 3 billets na Funak ba billet nyonso si 12000 places nyonso ba billet sili siko producteur akomi ba ipse ba bi wera fa beta ta 8 fois Zénith ata 7 comment yo beteka moko do akomi na problème c'est razo benga tout le temps et puis ba misie ba komo benga ngai ndeni naza na liste ngabi liste ngani ya matanga registre hotel liste poto ngabi eza musala mutu na musasa musala na ye ozala meilleur yana to komema donc bozala vraiment à l'aise mais mikolo pe ba misie so bomona stade de Marty ba misie ba so kima bambangu parce que omoni wera linga pe na condition wera beta ba misingu so ba fara fa bato ba lemba ba fanda ba kolala mais yazo continuer alo kwa robot donc na kati ya les 12 jours wana c'est comme si ba murmure déjà comme ozala bato mususu pe o balongwa maison mère to ta na ba statue na bango bazolo ba déjà que ba ozana Zénith tambo bengisa bato ba invitation bo pesa bino pe bo futela bango billet bozo bango visa et surtout ba obaza ba obana potote non eza moni wenge musique maison mère eza orchestre salibane bela papa Luambo Makiadi apa papa Wemba c'est wera son roi la forêt salibane belé sikoyo ndenge tozobeta Zénith de Paris eza le roi fête ya munene donc na fête wana eza ke mise nyonso aleka na wenge o aza na possibilité ya ko se retrouver na Zénith de Paris aya et ça la bien makasi parce que ça fête na bango donc o nyonso aleka de génération à génération na wenge musique à maison mère et puis tobo sanate ke wera za les seuls mission banda ko mema ba comédien na poto ninga mema be sobe ba sai ba vidéo ba la duchesse. Et puis les seuls muta banyo me mabe ba journaliste penza ke ba poto journaliste moko te ba journaliste ninga me ba journaliste belé siko wera sol roi de la forêt senga Sankara ça l'appelle liste moko ba journaliste ya TV normal na internet ba to tindela ba texto Sankara bien dormi la mouki bien nyo soka po ba yoki sola visa boza la calme na yebi na zota la liste donc pour vous dire que tout matika songo il faut ba ya don ndenge yo mo yebsengo bino en tout cas oncle Fonazala donc na moni dake matika songo zo ya do eza plaisir donc et ça la biso plaisir so to moni ba misene so baleka na wenge to moni ba Richie Watana be boss live so ba ye ndenge ba ko ya ba JDT ba ozala ya Jackie Mulopa ozala ba Ferré ba Bindombe ba Ferré ba Lacoste Mukentonga ba Robinho Mundibu ba Fabregas Maestro ba Rosanganato eza l'équipe emati parce que soto bito zonga na équipe ba Ferré o ebeta ba Zénith wana to ba Fabregas ba nini donc mais équipe eza ki mo numéro 1 na ba jeune wana musoa ba café room pe ba beta ba Zénith ba déplique pe ba beta ba Zénith po ba déplique pe ba Rosala tozana ba tebele ba outil belé baza donc cela veut dire que ça fait ils ont senga vraiment que ba tutu mais oyo ba ozana Congo awa o ba ozana visati bon wana koma kam total po neti lelo exemple wera ozana volontaire même sou na même sou exemple même sou bo lotin boso akimi Muzomon. C'est exemple. Oui, bon, t'es déjà bon, mais déjà poto. Avant poto. Batum so arane bon, mais déjà poto. Sikoyo poto. Na kuye moko na activité. Te wana ngamna to na mema kai. To kenana etan wera singa mema na aloba ke. Bo comme siko poto mutum so afandi na kisasa amoni bina enga mko na zo so vida poto nzambe na ngai lo nezo ngisanga. Parce que ndeba alote ba comment regretter. Ke mko na zo vida poto ndena okima. Sikoyo biloko bongo siko faya au ciné de charge. Akopa ngai bo alotin na kokima te ngai boy a data signé to simbia tala livré problème ezate soki la kimi voilà l'exemple wana na ba mission baza awa mais net exemple ba Richie Watana baza na mikanda na bango ba faire rigola bana ba mikanda ba Fabregas bana ba mikanda ba miel de so bana ba mikanda ba onani ba déplique déjà ko to viser eloko pamba ya kendaka ba poto ayaka ba Robinho ko to poto donc akoya na yepo autaki déjà ba mona yi volonté donc nyonso ba kozala fête na bango bon
Tade na yebite. Matito réfléchit. Tada okima te. Akimandeni Tade bomeme ba poto déjà ça. Comme ma poto na poto lelo à 8 ans, on ne sait jamais. Maza en Turquie eza poto. Bon Tade benga ina tala kana yo. Et puis tuka nzesuna. Nani susu. Nani to bosani. Bon na ba mission baza na Congo total nan. Baza maison. Baza na maison mère oyo ke ba ko ya okimela biso awa. Bon to chaba Angola zali prince d'Angola déjà za belge. Ya kindada ba poto prince d'Angola oya et puis brigade Sarbati. Aroya kitoko ba sele yo scrambara ba mikanda. Ibo Diego déjà na kata lo ya ata zali ozote apeka na ete ye pour mes ate bana kata orchestre tolo ba bato bana orchestre te bato ba longwa déjà mais tant ozolo ba bon yeba peke bato bazana ba orchestre wana o bazana kati yeba ke ba okima te ba oya parce que l'orchestre c'est le plus mieux payé na Congo. Et puis tout le monde à niveau Congo en Afrique ezaka wenge musique maison mère parce que mutu nyoso so lingo zo vie il faut oya kozwango na wenge musique maison mère yango mona biso ba musicien eza différent na ba musicien ba orchestre belé omoni même so landi même ba porte-parole belé pe baza différent na ba porte-parole belé même so tali pe ba musicien na biso nde ba vivaka o tali ba Nicodème o tali ba Papi Kakol se bondo ya machine o tali ba Makaba o tali ba Igo Sente ozomona muta Sente mana ba kar belé o tali Gino Bass bazana bakar donc biso pena donc laisse tomber nasaki émission mona Marie-Paul alobi aza cofondateur ya Wenge Musique à Maison Mère bango nde basali yango ye na kofiolo midende bachaki financier poids akende bo mama kambo belé tu confirmes ça ye fatika kwiti on comprend Marie-Paul fatika kwiti parce que soit d'ailleurs na kwiti ta lo ba makambazo lo bana te et puis soit nga sala émission atika bloko azomela au moins que santé ke donc azomela vraiment biloko mabe donc ponanga en tout cas atika bimela aza artiste amunene bato baozela kimbombi bato baozela disque na ye bato baozela na bilobela wana te na ke vertige a jipe ba PC premier jipe banda botama na kimukolo susu donc eza na kimukolo azu jipe na kimukolo mais c'est encore écoute Momo Kelly solo ozaka na Marie-Paul na débit yo zaka vraiment elle parit zaka vraiment Marie-Paul banini bo China Mkongo ba Patrick Bolalo ozaka vraiment kuna voko mamba bantone oyebi na ozala wapi na mona yeko tuté il faut yeba qui faut pas confondre biso to bana bandal donc cela veut dire que ba JDT ba vena biso bandal même Marie-Paul wana ba vena biso bandal o ezaka ba petit na yeba massa na biso ozo comprendre so tali ba wera son roi la forêt nani le yaya na nani leki na ba ginko ba massa na biso so tali ba fali pupa ba massa na biso de lelo na minito en état bana bandal to appuyer ba orchestre PBL Santa la guerre de Santa to appuyer général de Fao oyo yebi donc lelo na minito elle Paris petango yaki ba fait na biso to tala bango déjà fait na biso Marie-Paul to tala ba JDT ozoko pa ba uti da ba poto pa ba fait na biso quartier de ndemo petango ba wenge pezaki wenga ensemble ba uti ba poto la coste bozo ya bozo kamwa bango ozoko pa donc ça c'est tout à fait normal en état mona bandal en état la guerre de Santa to appuyer ba orchestre na biso nyonso bandal mais c'est pas dit que muto aboye ngana tikala ozala muto te à part que tant que compena makampena de la guerre de Santa to bibo wenge panzani sikopo wenge mobimba déjà to ya to sauter ba mira France na biso déjà moi ba moto na moto tout ça bani mais Mathieu yebita to beta bandule là ba fali déjà yo moko zala donc yo mona déjà bina que non à part que journaliste neve nanga de nous za no bina que ba fali pupa ninga za na fali oncle na yo je comprends donc ne mo pe ba vena biso ba Marie-Paul ba vena biso ba JDT ba vena biso ba werason ba jibem piana ba donc ba tunyoso bazala na kati ya bandal au compas to appuyer ba orchestre belé ba ici ça va na te so yebiango ba pergola sommet na pergola ya delix ba mapasa ba retrouve agawiri ko ba vela biso ba Didier ba vela biso donc Jean-Jacques Olomba na pembote donc pour vous dire que biso ngana tikala za mutu te à part nde bato ba monanga na TV mbala moko to bani makamba wera sol roi de la forêt mais on appuyer la guerre de 100 ans en tout cas to betsa bandu lebele mon général de Fao voilà vous avez donc de Fao donc to bim autos forme bato donc des aina kalande Marie-Paul lobaki ulati mokoto ngiri chemise voilà la ndema pa na ngai
wa les abilo ngana lo bagala batu déjà y pas comme tala nga trop donc ba El Paris ezara ba orchestre té ba El Paris zaki elo moko Saddam Hussein mwana Mobutu akabi ba wengelo kwa ba teti na ki nozo ba tumo ba sans papier na poto na ya na bangi sasa ba ya pe ki sasa bakanga mao et comment pour bazonga yaki musique ba kenda ba free decide ba souffrir makasi El Paris wana de bisonne na minute tozana Marie Paul ayebi bien que mutasala ya zala akoma artiste lelo ninga koma se wera solwa la forêt wera mutamemie poto wera mutasali makambu ninge yo mona ke Marie Paul ke akota wengepo ari misia kofi ari misia quartier la tête ya aboy marambwana ye abeta abandana mouvement mona selemba o bakombola ngikimi abi mutayana na maison mère Elliot kota prison mutayana na maison mère Elliot Mondobe nini BCBG plutôt wenge musique à BCBG. Est-ce que yebi Alain Pelaya avant Marie Paul? Est-ce que yebi abi akuta Adolphe Pelaya qui na simana ye tellement ndo pesa wira banzembo to yango bokata ki ayemba et puis siko na histoire wenge ba kocha été po histoire wenge bana ba ibina bango été ayemba nzemoni bomona na Marie Paul chante ayemba nzemoni na wenge musique aona yozolo sala vocal kamoko abeta masolo ante papa oh frère to zelayo yemba banzembo na yo beta soza na tala et puis ndena yo ke da voix ikenda voix zika est-ce que na émission sou ka bena yemi nzembo mobim. Merci, on va chuter petit à petit là. On a un petit peu déjà que le 5 juin, le Cola Igue de la Forêt, Zobeta le 12, son fils aussi, Fabregas va jouer le 5 juin na double mixte na Lyon. En tout cas, venez nombreux, achetez vos billets. Il fallait aller le 13 mars au Yoma. Bah, Covid-19 au Yoma, coronavirus. Je pense que tout ce qui est petit à petit déjà na ba couvre-feu zolongwa na ba poto par-ci par-là ba na maintenu ce zolongwa pour na ko déconfiner encore de plus le 5 juin Fabregas na double mixte. Et puis j'oublie aussi Oisé quoi le 29 octobre si je me trompe pas le 29 octobre Monstre d'amour P à Rosala na poto nana orchestre Mobimba bango tout barozala na poto wana Sankar de Kunta. Merci na Didier Okamodo Bermangam, merci na la mère des opprimés maman sociale aussi Esther Malondaske, merci na Rock Matompi, merci Yann Chimombo, merci na Patrick Ngambe mon ami personnel Patrick Ngambe venanga Ari Matushima na pesio mbote place ozali binonyo so Sankar de Kunta ngana poser question moko au répondre yango na sincérité potozo kende to moko mana suka wenge musique maison mère wenge BCBG na ba guerre nyonso o salama na bitumba o nyonso ebundama na tous les deux wenge na wenge ni negania ne biso ko tolo ba te Blaise Boula tolo bango na émission de yo Blaise Boula confirmé a lobby le biso bena ba biloko za ko sala bango baza ya ko dinda bien ba que le pays peut cheval et bimadon. En tout cas merci na ingénieur Blaise Boula oyo lelo na minute déjà lobby trop donc ngai moena lobezate donc ba tutu ba yebi na lelo na ndenge guerre sila on se comprend donc ba yebi penza ki tango ingénieur Blaise Boula oza grand chanteur oza la pena elle ya BCBG ayeko confirmer ba frappe bazwa on se comprend donc ça ko ma mtoko lo bate biso en tout cas merci kana la télé biso ba frappe en lo baki to betango mo bien et puis que ça ba tumso na Congo ba etiza vraiment YouTube te me batara PTV Kinshasa moi mingi to ba mon déjà Sankara samedi à lelo na 10h de bazo mon émission ezokende malembe poto si sababi hawe watuta na we na bomoko télévision azolo bana biso nini we wasko azobeta lisolo na po bato belé bandimate bato belé bamona kaka JB anda okorje bino po ezaki poto jiba salimba mo poto banini boy we rakomia atambola sangisa mbongo koto asangisa bepo asala mouvement mais secret obima Blaise Boula ozolo bake a confirmé que wenge musique maison mère banda kozwa fimbu yango bu BCBG n'était kufa kaka
Donc Blaise Boula sale émission morabi tango wenge panzani maison mais koto BCBG koto BCBG bimisi batala ndenge Titanic zako dinda abi bango to basali yango bayoka ka bi mewe kaza mute stratégie abayoka ka abwe bazaya kodinda po bango babi botala ndenge Titanic zaya kodinda wera skwa ya bien bazaya kodinda basi badinda abia bafani na jibe abia to sala ki boy pour la ligne Blaise Boula c'est qui fort après abi bako beta bango babeti na bakena beta ndule mo boy tout ça bakaka batala ka boy wera son bango babeti plein batala boy wera son mbala moko palais du peuple au les a concert normal la Matisse ou na cheval qui dit Blaise Boula abi met akima babi wow muto azandenge nini donc tango Blaise Boula azaki na côté à BCBG yemo azo témoigner ba frappe bazwa donc quelque part pour nanga na féliciter ingénieur Blaise Boula parce que aza sincère parce que bitumba ya BCBG na maison mère malgré lelo to rasu na polémique te to na guerre te batu ba yebi ndenge sila batu ba yebi nde to kanga batu catch banda makamwe banda tilelo vous avez 10 ans. Donc, il tozo pena catch, to lali sabato na ba berceau, to finika ba ngodra, tozo pour la ba bangongi. Donc cela donc cela veut dire que les aki ba guerre mo loyale, mais le lo en tout cas makamouera maison mettre sala BCBG. Mais guerre loyale loana. Quelque part tant on vend au monde que ba retomber dans au pays là, tout les lopé guerre wana ou ya BCBG na maison mère et comme ça peut musique ndenge comme lelo. Et déjà so wera na ba jibelelo ba zumbongo ba bongeli. Eza grâce na biso ba Sankara ba Blanchard Monsaka ba Roger Ngando ba Blaise Elema ba Rojanu ba Merando cette phase ba King Tequila ba Didier Dimenene donc eza bato zo sentir que même que Kissinger azala donc eza ba biso mais dans tous les bato natangi les parés de la révolution, père spirituel, autorité morale, c'est Sankara de Kunta. Donc, ngaïnde bongi si jibe na wera ba koma na mbongo, c'est moi. Donc, so le londe ba pe marana fo pena ba ilanga ba dim. Wera pena no Sankara dim nwango, jibe pa Sankara dim nwango. Ndi sa batu na babala batu ba. So baton de ce stade de martyr pour polémique na ngezalaki so lelo bakoma na bambongo atongi boye boy fa tonga pe boyo kuna te biso fa to somba biso fa no mema batu na poto do na bongisel na batu ba vie ba mema tu poto nga pe na ya biso to e poto to kotala bino pe so bo mema batu poto les éléments ba ye nani kuna ye ba memi nani do ezabi loko lelo nga Sankara il faut bena jibe na wera faut ba sa réunion ba ngomi balé ba bi cadeau ni to kopesa Sankara de compte. Na comme ça va patron yaya. So la comme millionnaire. Na linga poser question au mingi. Na bike na ozongela ngolu susu na ndenge ya télévision à Kinshasa. To vanda na ba parler dimanche guerre za makasi mingi. Wenge musique à BCBG et wenge BCBG na wenge musique à maison mère. Guerre ya niveau ya dégâts. Mais ça me tout ça la solo la bien et balati babilamba affiche bacheboé banini guerre na karibu varieté Blaise Elema à côté là-haut ne lamba inspiration le bamakuma lobo yo loba wana uzwango api na plateau wana na ngonga wana po na ibité bozola na Blaise Elema te bozofa na naite mais beaucoup tani na place mombo osko ilambo bino bo tena affiche au leader alati wera Masela Adolphe Dominguez mais Blaise Elema koti nango na kata plateau donc inspiration ya kondenge nini donc ezala ke elamba o ba wera basara solo la be ba chaka boy voilà sikoyo dadem poko masaya uti poto yaza ikota BCBG Erwana le boss tête tendai maboko bank azo tanga na ba classe po azaki maele na classe mais dadem poko azo utaba poto azoya akamati batali wa bia te lambo ndenge ba wera balata kana Masela na Adolphe to pesa ngo Blaise Elema le kana na TV bakamati bake ba pesi elamba tant Blaise Elema ya esko po diminuer ke yeko dane leader te malati elamba wana skoyo to fanda na plateau bona moni elema bimi na elamba wana ba elamba ba msuba osala fier ya ngoyo talaka ngana fandi sikoyo po ngana za mte inspiration yi nazo bulele déjà nzo ala zwila ke da solution tangu ya longwe ka ngana esko na plateau ngabi bon nzamba sali to kangi muyibi
elamba tozoluka ya Adolphe ebungi na singa do elamba ya tata Adolphe Dominguez o ebungi na singa muyibi yango yeyo ayene elamba tobima na balabala po to vale na bapale tobi to poli mais wana zaki what parce que poli donc ça le rôle la pie chami ya yene elamba ba wera balati ba pesie ngana yena bige no elamba oyo chobunga na singa yango na blaze le malati mais zaki bata maison mede mais zaki somo wana zaki ba TV batu bazo fanda bazo tala ba polémique image polémique po wana ko jenga ndo yene na français vous savez batu atika biso o eza glisse kinga ebo parce que batu king teke la tika batu bazo la bamona saka d'écouta siko sanga tanga ya pena bo moni blaze le makuna saka koto ofanda bo moni pena ke oyam sous plateau mo même na ba lempela ba mochwa ba ye o moni pena ba Gilles Kibens banana du BCBG wa fronta bango pe yo moko batona tuna ba plateau banga bango te ngako o moni ndeza boit tozawa leka o baleki o bazeli so bango babandi oleka so bamonika ngana ye na koti da na pembeni bango bandi obenga da na ndako tala bolanda TV soka ofinga biso bolanda botala po biso toleki me sankarazo leka na sima bino botalela biso do babenga da bandako batalela bango effectivement po soko leki liboso na nga na sima eza pena do ndako kebenga yo pe pona ni olekaka lobaki bongo na lelisa ba musicien na surtout ko to baba na mike ara ya baba na ba Kibens ya baba no te ponga ki niveau ba leader ponga guerre na abundango wera silence du chef Sankamu de kuta mto abundana ba leader wera loba te sko talaka ndenge sko na vida ba guerre tout ngala lelisa batu ezala bandako musupe na boye oyo kota pena boye te osala mabe oyo ba biso to ba kuzana nanyo oyo ba biso to ba kuzana nanyo dona kuta na ba kuzana banano oyo ba tikala pena te osala mabe tala kombo pesa nani tala soki boye la lito sisa le gars de sisa la ligne sous lisolo n'habite so se rappeler à lisolo ngoto vanda na to zone d'or obeti lisolo mon boye to zaka obeti masolo bi ya eboke poto wana guerre ezana no ya moi comme que na moi aussi la toza bo ke poto boy momi mo bo invité bino chez yona président Tskainaka obino te ayebi we yo matana on tala monsieur za tricage bana bito okoma kuna pe otala boy carré bité préserver bo mata kuna na don salle à manger biloko mambo tout est préparé bo bandoli aka boy John momi ana koti guerre donc auta la bina siliki ma bina bino kakata la isoko bina kite oye ba suri solo te dans l'isole zala ki wera zala te l'isole ki tang ba guerre penza ba wenge musique maison mena BCBG za makasi le zala banda ku mususu za muta BCBG o kota tepo ba guerre wane kabola ba mabala ikabola ba famille ba papa ba mama ba mususu fingi wera oliati ba mususu fingi jibe okoliati dezaki ba guerre makasi koyo ngana kenanda komona Londres na koma pe na palango nde ezalaka to koti na biso pe bato invité nga tout ça ba chepe damas ba nini ya moi si muta invité po moi ça muta maison mera makila mubali akota boy mubali siko muta BCBG ke comment ba ko invité Sankara na ndako tala bena père moi mukolo akita bena katala isoko bina kite mama so natali père wana na age na no mi père yo azobi na bakatala isoko bina kite badi ngabite ngabiba natali siko moi sine mama nalingi na ngate Sankara kolanda ete ngabiba père pa ko gagner ngate ngape na matele siko likolo a mesa bazaya godinda père wana maramodo souverain salim de la guerre nanda kwa batu guerre nanda kwa batu voilà da père wana anine eta moi si pe pas sala nga sous plaisir aller moi ça koti mbala moko yawere biso wera sone tolanda menanda kwa batu ekomi guerre mubali aye mubali mutajibe mwasi mutawera pour vous dire que na mboko yo guerre moko etikala kosala ma souteneti ya wenge musique maison mais na wenge BCBG jibe na wera donc ba fali na ba faire ba okoka shooter te en tout cas musique ba fali ba beta na ba faire eza musique ya ba ndenge ba jibe ba beta kita ba polémique po bango bana ba base te que lelo pena ke na kin qui aime sous la samba mobo ya fali ezalaka la samba mobo ya faire koto mutazo répéter koto nini bango ba sala ngote bango ba beta musique moko côté urbaine côté douce côté on pas na moi world na moi lelo mais na nenge guerre à musique ezaka kala matika so
Voilà, on va citer sans qu'on ait posé question. Surtout le monde babilo konyo so bawera basala na jibe. Basal, et surtout tout channel awa na kinanga libandate. Ba martyr, ba palais du peuple, ba 20 mai. Na ba musicien lelo. So tali vraiment bi ke mutaro signé martyr wana na sincérité. Na ba musicien lelo nani. Bon, na évité parce que so landi bien musicien nyonso a des musiciens toko sous-estimer musicien te. Pour les lopem susu toko fanda bo héritier watana babi na beta stade de martyr. Te. Ona ezanga inaza si oza journaliste. Ngana betelo ke musicien nyonso ana droit beta ne penete de plica ko ya pa beta ne stade de martyr. Fabrigas Aroya pas bête stade de martyr, Fer Aroya bête stade de martyr, le King Fali Poupa El Mara Aroya pas bête stade de martyr. T'es rien à sauter, n'a pas expliqué bino. C'est ça là. T'es dans le bon sens que mission nous soit bête dans stade de martyr, mais t'es n'a pas expliqué bino. Mission nous soit bête dans stade de martyr, mais ce que comme Yomoko na promotion osala na batu omitala peke eske ngai penza ngai moko na super stade oyo eske na batu baroya ou bien naza penza na succès abotisa batu pour botiter voilà ya omoni ke na bike na ko sous-estimer ba artiste te stade de martyr mutu nyonso ko betane stade de martyr voilà mais tomitala lelo o comprendre omitali ofandi eske ngai Nzungwana, pour Nzungwana, ils ont jeté à Betango 5 fois. Vous comprenez? 5 fois stade de martyr. Donc plein. Vous comprenez? Donc voilà, Jiba Betango, Kofi Olomide Betango, Kester à Betango. Vous comprenez? Mais en tout cas, voilà. Donc, mais. C'est que mon nom est Souka Betango, bébé Chanda. Tenarolo Babongote, il y en a un biscuit, tous les artistes, au bas, ça peut faire Tamboka. Alors lelo na minute yo soto fandi to beta masomso otondi sakota takota vita teta ya o akuna ko tanga lelo te eza wana bakende te yoka ngana ko lobela lobi boye fali ko betango fera ko betango ericha ko betango fabrikas ko betango deplika ko betango robino ko betango inosbia ko betango na ba jeune ba ya lelo mais sikoyo eza sikoyo yo moko na stratégie na yo na promotion na omitala. Est-ce que Makamuna Zoluka famille silicate mais en tout cas mutunyo so beta nango poza nango stade soko luwango okubetango soko zo instrument po chena 4 okubetango vous comprenez pour so na lobby que so na bi fali a obetango ba do ba po camarade ya fali so na bi riche watana ba obetango ba te po mutate po maison mère so na lobby fabrikas obeta ba te po ba sola bien so na bi faire ba te pour moni mikolo yo ba lukelaka makamo na kati yana lobi ke tout le monde a robeta nango mais ça que muto na muto mitala est-ce que succès hein ou bien msuna kokoka. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. Enoch Mbala Salabiso Jassi, notre réalisateur, il y a quelque chose à ajouter. Enoch Mbala, oui. Mot de la fin et puis moi quelques dédicaces. Oui, en tout cas, Enoch Mbala, les caméramans nous ont senti que nous avons deux fois. Azobim Sabatu nabi longi mo de motalobi no impress à New York. En tout cas, merci Enoch Mbala. Saint-Valois Paris 16e. En tout cas, FC Ngabi soko dans la émission. En tout cas, Kobo Sanate, il faut lobela mingi makama mon premier amour. En tout cas, beau consommer ango mon premier amour déjà. Yango wana déjà bimi ezali et puis nayebi ke masanangai l'ami de France du Cap la merveille fallait poupa ako appuyer nga sumakasi et puis lelo na minute en tout cas na ke États-Unis est-ce qu'on a pesimbote na nana benga petite sœur na ngamoko na pesimbote na mama passé mampata et puis exaucé gladi na pesimbote na grâce kitantu jeli ngangu ya Karine ngangu dadi kitoko Sandra kitoko wana na ninga États-Unis na ye vraiment na kisasa wa en tout cas les boss Abed Achour on appelle ça mbote tête ndai mabuka à Paris grâce Lubamba ma petite sœur
grâce Lubamba na Paris to pesio ba salam yangwana et puis Olivier Belesi na pie bambote, Yannick Willou les banquiers na pesio bambote et puis Badjo de Paris na pesi bambote, Akafulek Tommy Boy na pesi bambote, Guy Malela le prince de la ville bato sate bango banani na pesi vraiment bambote et puis Antouf j'aime mon mari motema maître Zephi Moya. Est-ce que balinga ronde balinga Antouf balinga ronde balinga maître Zephi Moya couple wana Antouf j'aime mon mari motema maître Zephi Moya na pe ba salam Tony Mpi de France Suisse et puis Robert Ntoussa Popi Sesung na pe vraiment ba salam Chantal Switzerland Amé de Mélodie j'entends Slo Lampongo Linda la Suissesse na pe vraiment ba salam na bino et puis so na vraiment président Golf Gizola le président à vie na pe vraiment ba salam na na Paris et puis na Bossanité vraiment Jean-Pierre Lebo Eric Mabungu na pe na batu nyonso o balandi biso bambote en tout cas Nes Makia Didia Tabo papa na Jonathan na pe vraiment bambote na Kozali. En tout cas, merci na Anderson Yimbi balobi Anderson Yimbi mutatongi flat à somme hotel kitoko na gikwiti mutana susaba na gikwiti les Anderson Yimbi et puis papa Richard Mouyej Manguez Mans merci na Amos Mbayo bien Manguez Mans voilà vraiment donc mais en tout cas ndeto zaboye donc voilà le PDG le DG Serge Etchikoum na pesi ba salam et puis renfort sécurité hein balobi Arsène Kingo wanande makambo ya sécurité ka makambo na merci à toi Sankara ma femme légitime voilà. Aline Diadia l'américaine hein joyeux anniversaire Aline Diadia l'américaine notre maman Aline Diadia l'américaine bon anniversaire na tala anniversaire na tala cadeau na nuna sombele jeep mususu be na sa ni matika songo neve na ngai na ebite pianga idée te mais faut comme on a déjà 2 fois un sous moko pour ma sous 3. Ok, en tout cas, Serge Benga, la PC vraiment, salam na Serge Benga, et puis Nana Benga, Nathalie Benga, et puis merci na Yemoko, ouais, Gaïta Vandal, na PC vraiment salam, Popol Mumba, Tis Mumba, et puis Fiston Chikuya, boss de boss, na PC Bino Nyonso, Bambote, merci na Batino Sobolanda Biso, en tout cas, bon week-end na Bino, Tabolanda Mingi, émission Matika Songo, émission Star l'horizon, en tout cas, émission Oyo Bobando Ratete, pour Yaza Mutazo, ça la fierté, à Kanga Bato Internet, Mutabanda Maramo Internet, Yeyo, Siko ya Banda Pe Ba TV déjà, les lois Zongeli Bino na TV, Bilenga TV Songi, Pesanga mena bien, Matika Songo. Merci à toi Sankara de Kuntawewa, merci big dédicace à Grâce Lubamba, ma petite soeur Lekamoto, et puis mon neveu Hilario, je te salue mon neveu, et puis sans oublier Enrique. Moté ma grâce la pesi bino so mbote mama nanaka songo bino nyoso boza tellement ebele magi sabana juju inana bino tout tante Fofienne tout barotalanga na kin na pesi bino pe bambote et puis bon week-end samedi à Lilo samedi à Maklam samedi à Elengi bye.